Bandeko Tito, bandeko Mike, bato bakotambola bandeko mwana mboka lemba député provincial pour la lobaki vérité à Tchangu na bi Tchangu eza poubelle te biso ba Tchangu to telemi soki ba ebi yo na njili te masina te kimbateke te okota Tchangu te na komi menace ndeko botatala yango ba diaspora ba bengana na émission po etala makalibana ya mboka mingi motangi ndeko Junior ne Malemba azali bongo mwana ya Tchangu azali parmi kozwa famille Lwemba azali parmi ba députés élus et puis eux bazali sur le terrain na Tchangu ba vota été azamona ya Tchangu te prévané famille Lwemba ngala solana bango Richard Lwemba Guy Lwemba Hortas Lwemba Carmi Lwemba Jojo Lwemba famille Lwemba mobimba ex bourgmestre liboso Anjili azui kombo ya mwasi na ye Tatana Pembe aza mwana ya Pembe ndeko na biso député Pembe Didas akomisie famille Lwemba Tatana Lwemba nzoka ya bandeko Triske bandeko Mike bandeko bakolanda kana sa papa misolo balate koma famille Lwemba lelo apostule ya Tchangu biso ba Tchangu tolobi toyebi ete ali mwana ya Tchangu te ndeko Junior pe ba votai na Tchangu te ndeko botatala ndena émission ndeko botatala kino koloba mboka kufi lelo kisasa to bandi lelo après to ali to na kapela ndongo bila mutabo mimboka salité tala fulu gouverneur la ville à Kinshasa un gouverneur capable à kolia nguba na nzela ndeko na ngai soki to lobi mabe nga tuko za menace ba tuko alefenga dernièrement bandeko Tito o ba pemena ndeko ngobila ba tuko menace nga ndeko nani ndeko Tito menace nga ndeko Mike bali na Tchangu ba otama ndeko lemba ba tuko menace nga binami 2023 décembre soza mwana ya Tchangu te to cha barrière ma njili okota te biso ba ya njili na bana masina kimbateke partout ces communes o composé district bo ba Tchangu bango ba voter bango ndeko ngobila ministre sport na ba ministre belé ba okangama tate kolo okanga bango mwana mboka manaka la lelo ba kongomani o ba ali banda ya mboka na poto bango de ba benginga ba binde okabeya émission ndeko botatala ya émission munene o chef de l'état talaka ndeko Chilombo atalaka émission na yo partout ndeko Fayulu atalaka émission na yo bayi Congo ndeko Minaku atalaka nyonso balekana émission tala lelo boso tata ekolo te garde la nation boko aider te mwana bato limité et puis ala Anjilwa azwa carte électeur na boso mi place il était tatanga place gouverneur vice gouverneur Ituri tanga général Kuka Tshisekedi azwa carte électeur kuna tata ekolo azwa carte électeur na Anjilwa yo na yebisaka ye oza vrai Anjilwa mwana Anjili. Merci beaucoup balandi ya émission tala lelo avec les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Julien Botalatala Tala Lelo, merci beaucoup. Nabat Botali Bisso partout dans le monde et pourquoi pas la chaîne Bisso Congo France. Merci beaucoup à mon caméraman Onésime et pourquoi pas à Montréal Christian Touré et Junior. Nabi Botali Bisso partout dans le monde. Nabi que Willy Mouchen Code Mboka Tanga Monaka Julien Botalatala Zada Nsengo. Charmante Maswaku charge à Bruxelles, partenaire privé Mireille Malela et la carte qui gagne Bijou Massinga. Et pourquoi pas na Jimmy Bilel et Lionel Mavungu. Merci beaucoup na Binotu Batbotal Bisso partout dans le monde. Et aussi à mon colonel Freddy Lifenge, na district Yadema, mon général Blaise Kilimbilimbi, il y a vu professeur Kishasa, mon colonel Karl Wisse, na district Yafuna. Et pourquoi pas na Pito Mavungu. Merci Toko Tsandeko Nabiso. Tozana awa mbote ndeko. Ouais mbote ndeko Junior ya Botalatala, Gilles Botalatala, molobeli bana Congo, mutu a pesi charge à ba journaliste grâce na yo lelo potezo benga to le kala malaka na lobela to défendre population Tchangu to défendre ba Kinois parce que to iba ba politique to ko lobela pour la Congo, to ko loba pour la soutenir vision chef de l'état et puis ko loba mabe ya ba konzamboka ba ko boma mboka Congo. Merci ndeko na mbona Botalatala o azali boso etandola bino mwana mboka Congomani vrai congolais de père et de mère Fisto Kabea porte-parole à bana ya Tchangu qui finit kwa Tchangu vrai journaliste analyste politique na olobela politique mboka na biso pambate Congo alo kwa mama boti bana ba osala banque centrale ba osala ba DGI ba osala partout mama otamala mataba bilamba ko toboka ko sala soni Congo dans la richesse et on a toujours pour pouvoir richesse mboka la biso kolobela mabe à Congo pe ko talisa tata école chef de l'état Fachi Beton
na bandeko bakotambola na ye mpona koluka koboma vision na ye lokola bandeko ngobila na bandeko mosusu ya mboka na biso oyo bakoluka ete baboma mboka ya Congo mboka ya Congo ekita. Merci beaucoup. Tango lobi pardon batatouage partout dans le monde mama fini bongongo bombula a chena lombo moseka na topoke mwana ana na pesi bambote tango lobi ke bandeko bako boma mboka na sens nini parce que ba juriste balobaka acte non se posa makana sous sa provenance dango quels sont des arguments oyo zali dango o monike bandeko bako boma mboka na sens nini oko yosa biso mene obotala yo ali mopanisa wa maele so na ina manaka na lelo bakongomani o baali banda ya mboka na poto baonde babenginga babinde okabeya émission ndeko botatala ya émission munene o chef de l'état talaka ndeko Chilombo atalaka émission na yo partout ndeko Fayulu atalaka émission na yo bayi Congo ndeko Minaku atalaka nyonso baleka na émission tala lelo ba émission na tala lelo nyonso baleka na diaspora babenga bindeko kabeya yo kolobelaka bosolo ya Congo pour la politique ya mboka kende na émission ndeko botatala kende koloba mboka kufi lelo kisasa to bandi lelo après to ali to na kapela ndoko bila mutabo mimoka salité tala fulu gouverneur ya ville ya Kinshasa un gouverneur capable à coller nguba na nzela ndeko na ngai soki tolobi mabe nga tuko za menace ba tuko alefenga dernièrement bandeko Tito o ba pemena ndeko ngobila ba tuko menace nga ndeko nani ndeko Tito menace nga ndeko Mike bali na changu ba otama ndeko lemba ba tuko menace nga bientôt lobi banani bano menace bandeko Tito bandeko Mike bato ba kotambola ndeko mwana mboka lemba député provincial pona lobaki vérité ya changu na bi changu eza poubelle biso ba changu to telemi soki ba ebi yo na njilité masina te kimbateke te okota changu te na komi menace ndeko botatala yango ba diaspora ba benga na émission po etala makalibana ya mboka mingi beaucoup na bato tal biso au travers émission ta lelo tozolandela maloba na moko na bato tal biso partout dans le monde tango lobi ke soki na changu ba yebi yo te alors que baimboka baotala biso partout dans le monde tango tangi ndeko Junior ne Malemba azali bongo mwana ya changu azamwana na changu azali parmi kozwa famille Lwemba zelanga na silisa azali parmi ba députés élus et puis oyo bazali sur le terrain na changu ba vota été azamwana ya changu te prévané famille Lwemba ngala sola na bango Richard Lwemba Guy Lwemba Hortense Lwemba Carmi Lwemba, Jojo Lwemba, famille Lwemba Mobimba, ex Bugumesa liboso Anjili. Azui kombo ya mwasi na ye Tatana Pembe, aza mwana ya Pembe, ndeko na biso député Pembe Didas. Akomisie famille Lwemba, Tatana Lwemba. Nzoka ya bandeko Triske, bandeko Mike, bandeko bakolanda kana sa papa misolo. Balate koma famille Lwemba, lelo apostile ya changu. Biso ba changu tolobi to yebi ete ali mwana ya changu te ndeko Junior pe ba vota na changu te ndeko botatala émission na manaka lo ba kotala ngona monde entier ndeko ba vota ete ozomonika zo siéger pe azupe ba poste o azali parmi faut to ba rappeler bosolo azali parmi ba ndeko bazaka sur le terrain ce qui problème to pe réalité ezali akitari sur le terrain na changu Junior ne Malemba ayaka te ndeko Junior ayaka te ndeko langai batu ba pesa ki ba voix pour la bozangi boyebi le tokolo bana lingala te boinga elati bango mingi siko biso bana ya changu ba vrai bana ya changu to activer tout le monde na changu to lobi boloko ali mwana ya changu te akota su changu te kabeya bato baloba ke na ina posa na koma député na bana koma député te fumukimba ngwa ebisanga la otika la koma la kita bokonzi wana te mena bundela ndeli pona vérité ya bana ya changu yona ba eboy barrière ya na mayanjili soza mwana ya changu te so kati to cha de remorque mabanga babambio mabanga okota te to kobenga na yo ko sa pete ke wana mibeko zali to za l'état de droit bango bakokota te bakokota te mboka ya Fachi Beton to lobaki déjà député nyonso ndeko Lemba akota su changu te aya mabelo ate mabele na ete na ebelaki aleki bopanisa kolokola yo ayeko sala mole lelo akomi député lelo akobokota changu kosa mama cha pola loso changu eza poubelle te changu eza ba fils kabe batu ya bwania changu eza poubelle te to boyi yango ba député zo bakouta libanda ya changu bokota changu te boya te bako voter bino te ngata ke porte-parole bana changu na sila lobby na ute ko pesa message pa tata ekolo chef de l'état Fachi Beton nesenge boza papa to lingio makasi mais batu nyonso bako linga te bako luka pe soutenir vision na te baya te to soutenir bango te
En tout cas, voilà la monde yon dirait so totali be ba totali biso ça vraiment na kanda ya makasi. Mais na mon a c'est-à-dire bana chango mais quand ande ozana kanda ipa ya pe na parmi bana chango ope ba ko soutenir mwana mboka junior de Malemba potango yozolo ba bongo ozomona ke ba ba mono dirait un ezali topé au lukando kota na sentir topé au se retrouver te. Pona kozwani. Bande odo basadisa ba mama koloba o. Ngai na la posa kota na sentir na été. Souci na ngeza ka boye. Na uti ko sepela ba nomination à Bourgmestre. Tata ekola uti otela biso mwana Njili papi Mbumba. Bourgmestre Njili to sepeli. Mama Patricia vice Bourgmestre mwana Njili ma pasteur to sepeli. Mendeko le male mazoya na kombo ya famille Lwemba pourquoi? Chango eza poubelle te to batu ya bwania. Ba benga chango eza zone rouge. Zone ba délinquant. Batu bazanga bwania. Baina maele te ngana ekoloba boy. Ate molobela bana chango. Chango eza bata maele. Chango ya Fachi Beto, chef de l'État doit carte électeur na chango. Docteur Ndiati l'État, atanga na chango. Vice-gouverneur Ituri, mon général Ekuka, aza mwana ya chango. Ba pepe taziba na chango. Comment to ko tama na kita bo konjola te sika ba kelibibeko na chambre basu be chambre haute ya parlement. Tozo bango ba utalibanda, ba comment na chango wa poubelle to boyi to c'est trop ndeko le Malemba. Kokota susu chango te. Bano bari bana ya chango kota te barrière da manjili. Soki lo wata te ko babito ke na maponami. 2023 décembre soza mwana ya changu te to cha barrière na manjili okota te biso ba manjili na bana masina kimbatseke partout ces communes oyo composé district bo ba changu bango ba voter bango. Merci beaucoup. Naibike Botala émission Tala Lelo, il y a les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain. Julien Botala Tala Lelo ndeko. Menace oyo zwaki. Sous sa provenance tango ezalaki ya nini pozwaki menace pas banane. Vérité on a koloba netando tout le temps na lobi yango tout à l'heure yo benga na émission na ote manaka nozo tala mana monde entier ba diaspora nde ba benginga ba pesinga carburant na mutuka na ngati na ye awa na kolanda we siko ozali obisi ande ko na manaka belé na trop occupé na kolanda binde ko bana poto ba batala ko makasi oza mon passion munene na féliciter na osala émission kitoko. Merci yango na ye na le kan émission sous ya menace ezali bandeko bakolana ndeko lemba la sima pona kozwa misolo te bamona bi vérité ya changu na bi banani bakombo banani bali ebele bandeko Mike bala sima wana badepute ebele pe bala sima wana baze ebele bakulutu banga jolino makelele bape na sima wana parce que kaloba vérité na bango nakofingaka bango te nakolobaka tout le temps letando boye changu yali poubelle te bango bana ya changu bazosunga biso na eloko te tala obina manaka akomi menacer yona lekaki netando bana poto bandeko Mike baye na sima baze ebele na kota pe bakombo te ba ebele baze ebele ba menacenga na komi na sécurité nga njili atambola suna moto te na koma sona atambola lelo pete na yolo po na bike mabele na nga tata mwasi na sima yango pete na mwa sécurité muke bako menacenga tout le temps butu moi oleka boye na Kimbuta bakomi ko menacer oleka na Saint-Thérèse bakomi menacer na loba vérité tant na bike ngobila mutako poser première pierre te stade ya Njili bacha te babi c'est Fachi Beto mutako cha libanga poto serenge demande biso bana Njili atonga biso stade eza municipalité na stade ya munene et puis ba centre sportif na kati tant Fachi ko cha na lobi vérité na bakomi ko menacer nga o menacer gouverneur de la ville o menacer to ba vérité te de ko botala ta na yo monsieur le gouverneur a vu la Kisasa Jatilimba Kangobila sur 100% au Koroche na combien de pourcents? Bilan na epene à 0. Bilan 0. Ville avec ça, ville le plus sale dans le monde. Et ça, ville avec ça, capitale la biso. Ville le plus sale. Et ça, salité. Pas mort Kamabe. Zéro la biso, c'est comment faut être ça. Est-ce que comme il a souka? Projet il est jaloux, 0 trou. Bah ça qui m'a fait le comme information na kobenga wana ki matseke to tambola na yo na koya na yo na kobenga onde konanga manaka na kitoko gouverneur banje longwe bashilo basuno li banje na zela ki matseke so to loba ninde ko botala tala émission les plus suivies na kobenga yo okoya tambola molobela bana changu porte parole bana changu Fisto Kabeya ona kolobela pona changu na ngai tozana Fisto Kabeya to komi mako chite Fisto Kabeya message européen sa gouverneur ville Kisasa Jatilimba Kangobila o atala rapé émission talelo partout dans le monde balanda kango na bokebi nyonso message européen sa gouverneur ville Kisasa selon yo loko pozali mwana mboka yazali patron ya ville province ya Kinshasa message européen ça y est dans les bons
Tata Ekolo, na obanda pas chef de l'État Fachi Beton, Moukwa Tombolo, merci na yo pour la nyonso ko sala Igula Mboka. À la garde des nations, président de la République, merci. Comme information, avant de répondre, Koloba par rapport à Mituna na yo, lelo Nanjili, Kermès to Salaki, Ndekongo bila bloqué. On a nini? Rando na ena Ndekoko Depoy. Baraki na bino politique bokotsa Njili les a bénéficié. Oh Njili bakanga Kermès, pourquoi? Lelo ba changer comme Kermès en francophonie. Est-ce que Kermès en francophonie? Et bandaki andeko godem poy Kermès sae ndongo bila ko ba ko yoka te ndongo ndongo ba ko yoka wela na bakangiango mais ba fongoli to na ndeko Ibertora beta imkolwala mikolo toleka tata ya gouverneur à ville Jantino Ngobila Mbaka to la contre ete mais to la contre misalo ko sala ya mabe na kisasa ya fulu ya salite kini bopeto esimbate 0 tijengu nkatu esimbite bongisa musa kitoko sunga chef de l'état musa lekene liboso to lingi sasa ya bopeto kisasa ya la bien fulu elongwa solo elongwa wa morke ko mabe kitoko ya wale suwe na biso toko sepela ngwana ndeko botata. Merci beaucoup na ebike to komi vraiment na suka ya émission tala lelo na ebike bolandaka biso partout dans le monde na batu bozo tala biso à travers votre émission tala lelo na ebite votre mot de la fin par rapport à traiter na biso ya lelo ndeto zuyo ndeko Fisson Kabila. Merci na ona nous lolengo ni ba ko ya mangala manaka la parce que za manaka oza suivi dans mon entier. Merci beaucoup pena botindela ki ba numéro bobenga ki bouke koloba parce que c'est non et si ka réalité ezali tout comme ya malamu tout comme abe to kozo ba information to traiter puis to ebine nini ya rediffuser na moni vraiment que émission ta lelo etalemaka. Merci na ba kongomani na oseka ba kongomani nyoso to abolingwa mikate na nzungu apimela moninga sika ovanda te. So ba kangami ensemble abimi ensemble. Martin Fayulu, Tshisekedi, Kabila, Muzitu, tout le monde na bomoko. Toba Kongomani, totombola Congo, Congo ya la kitoko, Congo ebonga, tokene liboso, maloba na biso wana epi kimeza na mabota ya bino parce que fumugima maloba ki bilenge ba hotel ba po maloba vérité ya mboka ya Congo. Yo mon chef de l'état loba tout le temps bi bilenge fo batele, mo mete chef de l'état linga bilenge. Akome olinga bilenge makasi, kocha ba bourgmestre, kocha ba général, kocha ba colonel parce que zelenge akopa ke bilenge nde po ba ya batombola Congo ya lobi. Avenir à Mokéza pas bilingue jeunesse. Merci à chef de l'État Fachi Beton Moukwa Tombolo. Fachi Beton Sika Kolanda Biso. Merci à Kongoma Nyoso. Merci à la gouverneur. Merci à la gouverneur. Asali. Asali nini. Couleur ba pas limité. Ville vandik. Mais comment tata la couleur ba pas limité on peut ça merci. Yo moni pelouse do moni ba biloko te. Yango nde kolia ba congolais. Yango kolia ba congolais. Ngala la changu ko bana kingasa ti aéroport mwinde pela soute. Bapelisa ba panon ne pela dans un premier temps et pela soudé et pela te kino lelo to lobani ngapo na vérité na koloba kimbango aisa ka bilenge ba okende ba okanga ba pe obima na okende francophonie eleki na kimia moko okondima te parce que gouverneur ville de Santimba Kangobila azalaki wana nini francophonie et simbité francophonie simbité le 28 ngai molobela bana changu fils kabea na na campus mwana mboka ndeko kabulu excellence ministre sport na campus ta ba osa lancement pour la kofungola ba bise bana kotambola et simbité to bi na stadium ti simbate mauvaise organisation organisation mabe ya liboso ali bato ba utili bande ya mboka ba na Congo esalinga pasi mopaya kolela be aliete depuis ya awa alobi aliete nyoso wana bazoluka nini bafingisa chef de l'état bafingisa chef de l'état lebe ayi mamlo ba fingisa chef de l'état pour yoka soni oke tata ekolo ane na problème te ya garde la nation ataki misolo ataki nyoso ete francophonie na mboka bana na biso mike ba mona peke batu ba uti par-ci par-là ba na mboka la biso mais bandeko na biso gouvernement ministre sport gouverneur à ville on va tripoter ma munyo sorti le lo franco tripoter na nini pona balé misolo bité balé misolo mais yo mo été ba image on ezaki ba image à tricage o ba pesa ki bango côté ba tumusu ba lobi côté opposition ba bengi ba étranger bolo ba keno toilette za malamu te ko tu wana ba opposition ezaki malamu te ko c'est l'opposition ma mde Kabila kanga maboko alongwa na ye ndeko fali pa alongwa na ye ba atikela bino scène politique bo sala tata ko la tala bango akokanga bango chef de l'état akokanga bango ndeko Ngobila ministre sport ba ministre ne so ba osunga eta okanga bango bientôt ndeko Ngobila ministre sport na ba ministre belé ba okanga ma tata ko la okanga bango mwana mboka pamba te ba osunga ete bo osunga tata ko te garde la nation
poko aider était moi la bato limité et puis à la Angelo azwa carte électeur na bosomi place il était tatanga place gouverneur vice gouverneur Ituri atanga général Ekuka Tshisekedi azwa carte électeur kuna tata ekolo azwa carte électeur na Angelo yona ba yebsaka ye oza vrai Angelo mwana Angeli tala Angelo ye bosunga Angeli tata ekolo bato nyonso ba pembeni ba okosa ponjile malokwa l'échec tchango ba l'échec zéro tote ma oli sur quoi biso. Merci beaucoup na bato biso partout le monde à travers émission Talelo. Donc merci vraiment. Merci de votre là. Baimbo kaba félicito makasi félicitations pour na yo na Lukio banda lobby. Nde ba diaspora benga na yiki na manaka na yo o exiger misolo te. O ba pesa lokwa mwa kanyaka ngande na chela pouche. La tika la ngona pesi yote. Merci vraiment. La tonde votre. Merci beaucoup na bato biso à travers émission Talelo. Tozo tokomi vraiment na suka. Merci beaucoup la chaîne Abiso Congo France et cameraman Anga Onésime Christian Touré Montréal et pourquoi pas Junior Montréal. La pesi bino no sombote. Bo s'abonner la chaîne Amino Congo France. Et puis et si gagnons sur réalité ezali bobenga les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Merci.